Nzambe ya bomo ipe solo apambola bino banso na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristu. Boye bolamu na émission que dit la parole de Dieu. Lilobali ya Nzambe elobi nini. Ezali wa bino ndeko Tito Ngbanda. Lelo tokoyanula na mutuna moye. Kati ya Nzambe na Yesu Kristu. Nani azali tata e nani azali mwana? Kati ya Nzambe na Yesu Kristu. Nani azali tata pe nani azali mwana? Entre Dieu et Jésus-Christ, qui est le Père et qui est le Fils. Yambo to yanona na mutuna moye esengeli to tala makomi. Tokena liloba Nzambe. Na kosenga na bino bozwa Biblia na bino tokene na buku ya liboso ya Biblia na Genèse chapitre 1 verset 1. Na ebanela Nzambe akelaki likolo na se. Normalement verso ezali traduit mo Nzambe ezo ya liboso. Mo ya liboso na Biblia ezali Nzambe. Nzambe na ebandela akela likolo na se. Nzambe azaki bobele ye moko na ebandela. Nzambe mokeli aza Elimu. Oko komona yete oko simba yeto touché yete. Nzambe aza Elimu ndenge komami na évangile à Jean chapitre 4 verset 24. Nzambe lokaza Elimu achangeaka te. Nzambe azali moto te po akosa. Nzambe azali pe mwana ya moto te po a se repentir. Ndenge komami na Nombre chapitre 23 verset 19. Et Nzambe mokeli akoki kobotama te. Yesu Kristo abotamaka moto. Abotami mwana mobali. Et mwana wa Nzambe, Yesu Kristo, yende a fait connaître Nzambe. Ndenge komami na Jean chapitre 1 verset 18. Jean 1 verset 18, moto moko te amona Nzambe. Kasi mwana wa ye se moko. O azali na kati na ye tata, yende, ezali yende moto a fait connaître Nzambe. Yende a fait connaître, Jésus-Christ a fait connaître Nzambe. Communion na biso to boyokani na biso ezali na tata pe na mwana na ye Yesu Kristu. Ndenge komami na 1 Jean chapitre 1 verset 3. Oyo tomoni pe toyoki yango nde tozoyebisa bino. Na bino pe lokola po ete bino pe lokola bozala na communion, bozala na boyokani na biso. Or communion to boyokani na biso ezali na nani? Na tata pe na mwana na ye Yesu Kristu. Boyokani na biso to communion na biso ezali na tata pe na mwana na ye Yesu Kristu. Osengeli na dictionnaire te a pour comprendre. 2 Jean 3. 2 Jean 3 elobinin que la grâce ya Nzambe na miséricorde na pe na ye ezala nabino de la part ya nani? Nzambe tata, Dieu le Père, et de la part de Jésus-Christ, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, mwana ya tata, na kati ya bosolo pe na kati ya bolingo. Verset oyo ezo epesi distinction ya munene ya clair ya kitoko entre tata na mwana na ye Yesu Kristu. Tata nde Nzambe mokeli. Yesu Kristu ayebaki ke Nzambe mokeli azali tata na ye. Banda buuta bu mwana. Tango abungaki na nzela, tango atikaki na Jérusalem, azana ba docteur na temple, ba papa nani Joseph na Marie bazongi koluka ye, ayebisaka bango. Ozo se préoccuper pona nini, ezateke boyebi teke fona s'occuper na makambo ya tata na ngai. À l'âge de 12 ans, ayebaki déjà. Nzambe ye moko apesaki témoignage ezali conscient na kati ya liloba ya ye ke Yesu Kristo aza mwana wa ye. Na Matthieu chapitre 3 verset 16 na 17, tango Yesu Kristo asisi kobatisama abimi na mai e likolo efungwami et puis Elimu ya Nzambe ekiteli ye lokola colombe ye likolo na ye.
E mongongo moko eyokani kuna na likolo maloba maye. Oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Oyo nalingaka mingi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Nani alobi ke oyo aza mwana na ngai ya bolingo. Nga nalingaka mingi. Nani alobi. Mongongo wana ezaki mongongo ya nani? Ezali mongongo ya Nzambe mokeli. Tata Yesu Kristu nde alobi. Oyo azali mwana na ngai ya bolingo nalingaka ye mingi. Alors soki moto ala ose alobi ete Yesu Kristu azali tata. Yesu Kristu azali Nzambe. Ninge oloba ke moto mwana ayebi koleka Nzambe. Moto wana azoloba ke Nzambe abuki lokuta. Mais Nzambe na uti pesa bino référence. Na Nombre 23:19. Nzambe akosaka te lokola bato bakosaka. Nzambe na bonene na ye. Eloko moko te akoki kosala ezali ke akokosa te. Nzambe azopesa témoignage ye moko abi oyo azali mwana na ngai ya bolingo. Nalingaka mingi. Yo lobi ke non, Nzambe eza ndenge wana te. Ya za mwana wana te, eza nde yo wana. Et wana eza confusion. Jésus Christ ayebaki avec certitude que Nzambe mokeli azalaki tata na ye. Tata Yesu Christ azali wapi? Tata Yesu Christ azali wapi? Tata Yesu Christ azana likolo. Tout à l'heure, totangaki, toyoka na liloba Nzambe, mongongo euti likolo elobi. Mongongo oyo lobaki oyo za mwana na ngai bolingo nalingaka mingi ezali mongongo ya tata Yesu Kristu. Ezali mongongo ya Nzambe mokeli ya biloko biso. Yesu Kristu ayebaki esika tata na ye azali. Pona koyeba na bolamu esika tata Yesu Kristu azali, esengeli tokende na kati ya liloba ya Nzambe, totanga maye Yesu Kristu ye moko aloba. Nzambe mokeli, tata Yesu Kristu azana likolo. E ezali Yesu Kristu ye moko, ye mei azoloba yango na kati ya liloba ya Nzambe. Tokende na kati ya liloba ya Nzambe, to apprendre, to yoka. Oh Yesu Kristu akoloba, esika nini tata na ye azali. Matthieu chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, tokotanga verset 32 pe 33. Natina wana. Oyo ako confesse nga ako tatolanga liboso ya bato. Ngai pe nako confesse ye, nako tubela ye, nako lobela ye na liboso ya nani? Liboso ya tata na nga wazana likolo. Eloko nini Yesu Christ awuti koloba na verset 32? Ya Matthieu 10, Jésus Christ alobi, quiconque, et n'importe qui, me confessera devant les hommes. Oako confesser, oako tatolanga, oako loba, liboso ya bato. Ngai liboso ya bato. Ngai pe, nako confesser, nako loba, nako tatula. Je le ko yepe, liboso ya nani? Liboso ya tata na ngai, qui est dans les cieux. Tata Yesu Kristu azali wapi? Tata Yesu Kristu aza na likolo. Ye moko nazoloba wa Yesu Kristu. Verset 33. Mais oyo akowangana ngai liboso ya bato, ngai pe nakowangana ye liboso ya nani? Ngai pe nakowangana liboso ya tata na nga. O azali wapi? Waze kuna na likolo. Na verset 33 Yesu Kristu alobi nini? Oyo akowangana nga liboso ya bato, ngai pe nakowangana ye liboso ya nani? Liboso ya tata na nga. O aza kuna na likolo. Aza na likolo. Tata Yesu Kristu aza na likolo. Il est dans les cieux. Yesu Kristu azali tata te. Yesu Kristu azali Nzambe te, me kasi mwana ya tata. Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe. Ye moko azoloba. Jésus-Christ est mazoloba. Toke na Matthieu. Na évangile ya Matthieu chapitre 12. Tokotanga verset 47. Moto moko alobi na ye. Tala mama na yo na bandeko na yo baza libanda. Baza koluka po ete basolola na yo. Jésus-Christ azalaki mobali.
Yesu Kristu abotamaka na mama moko babengi ye Maria. Yesu Kristu azaki na bandeko ya basi pe bandeko mibali bango pe bayebanaka na bato bayebaka bango. Sima ya mbotama ya Yesu Kristu, Maria abotaki bana basusu na mobali na ye Joseph. Tukutanga na Matthieu chapitre 13 verset 53 à 56. Matthieu 13 verset 53 à 56. Tango Yesu Kristu asisi koloba ba parabole oyo akei sika wana verset 54. Akei na patrie na ye azali koteya na kati ya synagogue na lolenge ete bato oyo baza koyoka baza kokamwa pe bazoloba bwanya oyo ezouta wapi ye azozwa bwanya oyo wapi na miracle oyo azosala oyo bato bazo kokamwa. Verset 55. Mais n'est-ce pas oyo aza mwana charpentier? Mais Marie nde mama na ye te? Bandeko na ye Jacques, Joseph, Simon et Jude. Et bandeko na ye abasi. Babi te ndeko na ye moko no babi bandeko na ye abasi. Bango pe bazala parmi biso te. Mais biloko oyo nyonso ezoyele azozwa ngo wapi? Nzambe akoki kobotama te. Nzambe azali na mama te. Nzambe azana ba ndeko basi te pe ndeko mibali te. Kasi Yesu Kristu azaki na mama, azalaki na bandeko basi pe ndeko mibali. Chapitre verset 48 ya Matthieu 12 elobi nini? Kasi Yesu Kristu alobi na oyo alobelaki ye. Oyo alobi na ye. Nani azali mama na ngai? E banani bazali bandeko bangai? Verset 49. Sima a étendre loboko na ye likolo ya bayekoli baye alobi tala oyo ba oyo nde ba oyo alobi tala mama na ngai oyo pe bandeko na ngai bango oyo. Po ete oyo akosala mokano ya tata na nga oyo aza kuna na likolo, moto mona azali ndeko na ngai ya mobali, azali ndeko na ngai ya mwasi, pe azali mama na ngai. Abi moto oyo abi oyo n'importe qui oyo akosala mokano ya tata na ye. Alobi te ke moto oyo akosala mokano mwa ngai. Yesu Kristu azaki na mokano mwa ye moko akokaka pe kosala mokano na ye moko, kasi asalaka nde mokano ya Nzambe tata na ye. Verset 50, Yesu Kristu alobi moto oyo n'importe qui oyo akosala mokano ya tata na ngai oyo aza kuna na likolo. Moto mona azali ndeko na ngai ya mobali, ndeko na ngai ya mwasi, pe azali mama na ngai. Ndenge na uti ko expliquer bino Yesu Kristu a expliquer te alobi te ke moto oyo akosala mokano na ngai. Po Yesu Kristu azali tata te, kasi Yesu Kristu azali mwana ya tata. Tokei na chapitre 16, tokotanga verset 13 à 17. Yesu Kristu akomi na territoire ya Césarée ya Philippe. Atuni na bayekoli baye. Bato bazolobaka ngai aza nani? Ngai mwana ya moto. Bango bazongeli eseli ye eyano ba disciple. Bato basusu bazolobaka yo ozali Jean-Baptiste, basusu oza Eli, basusu Jérémie, to moko ya ba prophète. Sikoya baluki epa na babe kasi bino bozoloba nini? Ngai aza nani? Pona bino ngai aza nani? Verset 16. Simon Petro azongisi eyano. Bolanda malamu awa eyano ya Petro. Azalaki apôtre moko ya ba apostolo ya Yesu Kristu akozongisa eyano epa ya Jésus Christ. Alobi na ye ozali Kristu, mwana ya Nzambe ya bomoi. Eloko nini Simon Petro alobi na Yesu Kristu? Alobi na ye Simon Petro alobi na ye ozali Kristo,
mwana ya nzambe ya bomoi. Siko toyoka eyano ya Jésus Christ. Toute la réaction à Jésus Christ na eyano na réponse ya Petro. Akosilika to akoloba nini. Jésus Christ azwili loba alobi na yo esengo na yo Simon mwana ya Jonas. Po ete ezali musuni na makila tende revele yo likambo wana eyano wana. Kasi tata na ngai waza kuna na likolo. Jésus Christ alobi na Simon mwana ya Jonas abi ezali musuni na makila tende e revele yo yango. Kasi tata na ngai waza kuna na likolo. Tata Jésus Christ azali wapi? Azana likolo. Yinde a revela ke eyano wana na Petro. Toke na Matthieu 18 verset 10. Alobi gardez-vous de mépriser moko ya bana ya mikeyu. Pona ebisi bino ke ba angelu ya bango ba kuna na likolo ba mona katango nyonso elongi ya nani? Elongi ya tata na nga. Oya azali wapi? Oya aza kuna na likolo. Yesu Kristo azo kopesa témoignage awa. Azo loba eskeli tata ne azali. Azo kopesa ndimbola. Yesu Kristo azali tata te. Kasi mwana ya tata. Verset 19 à Matthieu 18. Nazo koyebisa bino lisusu. Soko mibale. Nakati na bino bayokani na se. Pona kosenga eloko moko. Eloko ena ekopesa mana bango na tata na ngai oaza kuna na likolo. Alobite ki ngane na kopesa yango. Yesu Christ alobite ke eloko ngo kopesa mana bango na ngai moko. Non. Kasi alobi eloko wana kopesa mana bango na tata na ngai oaza kuna na likolo. Yesu Christ azali tata te. Kasi azali mwana ya tata. Yo yebi ke papa yo entre yo na papa no confusion ezate aussi. Yo komi benga mateke oza papa parce que papa no azali wa boti yo. Soki yo ozo comprendre yango bon nzambe akoye bango te. Mwana nzambe Jésus Christ akoye bango te. Yo nde kozo kanga nde komasi mobali. Yo yebi papa na yo avec certitude. Yo komi benga mate papa. Mais papa no aza toujours papa na yo. Yo aza toujours mwana. Jésus Christ azo ko spécifier yango awa. Tata Jésus Christ azali pe tata ya bandimi banso. Matthieu 5, 16. Matthieu chapitre 5, verset 16. Jésus a dit que lumière na yo, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, devant bateau. Pour être ba mona misala no ya malam, pour être ba kumisa, ba glorifier, ba kumisa nani? Ba kumisa tata na yo o azakuna na likolo. Na otio loba que tata Jésus Christ azali pe tata ya bandimi banso. Tata Jésus Christ nzambe mokeli azali pe tata ya bandimi. Jésus Christ azali kulutu ya bandimi. Jésus Christ azali moto ya église du corps. Et bandimi banso, babotami mbotama ya sika, bazali membre ya corps de Christ. Bazali biteni ya nzoto wana, moto moko na moko. Luka tozana Matthieu 5, tout en verset 47. Po ete ozala mwana ya tata na yo o azakuna na likolo, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Po ete tata na yo, il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Boyebi, moi soki ebimi, ebimaka ate pona biso bandimi. Non, moi so ebimi eza pona bandimi. Bato malamu na bato mabe. Soki mbula ezonuka, ezaka ate po bato bazali juste. Mbula so ezokita pona bato o bazali juste, pe ezokita pona luka ba o bazali injuste. Verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nazali pona nga ya koinsister awa ke nzambe tata Jésus Christ azali pe tata ya bandimi. Donc Dieu le Père de Jésus-Christ est aussi le Père de tous les croyants. Donc dans Matthieu chapitre 6 verset 1. Jésus-Christ a dit que gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Bato mususu balinga kabala kisa justice na bango liboso ya batu. Pour être vu
Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père, qui est où? Qui est dans les cieux. Kozala loka bato te basalaka balakisa ba pratiquer justice na bango liboso nde ya bato po ete bamona bango. Jésus-Christ abi nini? Mbano ezali te liboso ya tata na yo, auprès ya tata na yo oyo aza na likolo. Tata ya bandimi azali pe tata ya Jésus-Christ azali wapi? Azali o likolo. Notre Père céleste trouve où? Le Père de Jésus-Christ, qui est notre Père, est dans les cieux. Matthieu 7, verset 11. Ce qui, vous allez, bino ba parents, vous allez méchants, vous opesa na bana na bino, biloko ya kitoko. Alors, à plus forte raison, tata na bino, waza kuna na likolo, akopesa pe na banani, apesa biloko ya kitoko na bao ba kosenga ye. Jésus-Christ a dit, si donc méchant comme vous l'êtes, baboti, les parents, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Nzambe tata Jésus-Christ aza kuna na likolo azali pe tata ya bato banso o bandima. Pona kosukisa entre Nzambe na Jésus-Christ, nani azali tata, nani azali mwana. Tomonaki na kati ya liloba ya Nzambe ke Nzambe nde akela likolo na se ya biloko biso. Nzambe azali premier, azaka ye moko na ebandela. Nzambe aza elimu, Nzambe achangeaka te, Nzambe akosaka te. Nzambe aza mwana ya moto te, Nzambe azali moto te po akosa, pe azali pe mwana ya moto te. Nzambe akoki kobotama te. Jésus-Christ abotamaka. Jésus-Christ aza na bandeko ya basi pe mibali. Jésus-Christ aza na mama. Nzambe aza na mama te. Nzambe aza na bandeko ya basi te. Nzambe aza na ndeko ya mibali te. Tomonaki sima ya batisimo ya Jésus-Christ. Tango Jean-Baptiste asisi kobatisa ye, liloba Nzambe elobi nini? Mongongo moko eyokani o likolo maloba maye. Oyo azali mwana wanga ya bolingo onalingaka mingi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mongongo mona oyo wuti likolo ezaki mongongo ya nani? Parce que Jésus-Christ azaki na se. Mongongo mona ezaki mongongo ya Nzambe mokeli ya likolo na se pe ya biloko biso tata Jésus-Christ. Alors, soko moto awa ose alobi ete Jésus-Christ azali tata, ke Jésus-Christ azali Nzambe, elingi koloba moto mona azoloba ke Nzambe akosi. Moto wana azoka ayebi koleka Nzambe. Mais biso na bino toyebi ete Nzambe na bonene boye, na bokasi boye, ezali na eloko moko o akoki kosala te. Nzambe akoki kosa te. C'est une impossibilité pour Dieu de mentir. Dieu qui ne ment point vous dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous êtes en train de contredire Dieu, vous dites que non, il n'est pas votre fils, c'est lui, Dieu. Mais ça, c'est grave. Vous osez contredire Dieu, qui est l'auteur de sa parole, qui connaît le présent, le passé, l'avenir. Dieu qui connaît le nombre des étoiles et leur nom, qui connaît le nombre de vos cheveux. Je crois que, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est la vérité. Vous êtes devant la vérité. Vous devez prendre une décision pour plaire à Dieu ou pour plaire aux gens. Où se trouve le Père de Jésus-Christ? Tata, Jésus-Christ azali wap. Totanga ki? Jésus-Christ alobi ete tata na aza na likolo. Jésus-Christ azali tata te, kasi azali mwana ya tata. Encore une fois de plus, soki mutu a osé koloba ete Jésus-Christ azali tata to azali Nzambe, elingi koloba moto mona azoko contredire Jésus-Christ. Moto mona azo kanisaka ayebi koleka Jésus-Christ.
motomona azokolobake Jésus-Christ a sali erreur pour avoir dit qu'il est le fils du Père. Mais ndeko mwasi ndeko mobali, est-ce que vous allez sûr que yo yebi koleka Jésus-Christ? Jésus-Christ connaissait son Père. Yende azopé sa témoignage qu'il est le Fils et que son Père est dans les cieux et que son Père est aussi le Père des croyants. Jésus-Christ azali nzambe, azali tata nzambe tatati. Jésus-Christ azali nzambe tatate kasi azali mwana ya nzambe. Azali mwana ya tata. Tata Jésus-Christ azali likolo. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit ici, qui le dit dans la parole de Dieu à plusieurs reprises. Tata Jésus-Christ azali pe tata ya bandimi banson. Natina wana to confondre te nzambe tata na mwana na ye Jésus-Christ. Nzambe azali tata ya Jésus-Christ et Jésus-Christ azali mwana ya tata o azao likolo. Nzambe ya bomoi pe ya solo apambola bino banson na kombo se moko ya mwana wa ye mobikisi na biso Yesu Kristo.